mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo avant na bandayango na lingi vraiment na apaiser Batou. Basa la calme parce que na zui femme moko donc na koter kombone parce qu'elle nga kombone tanga mate azali vraiment patriote munene abenga ngati na ba live donc alantaka makambo mboka abenga ba journaliste nyoso tout oyo basala ba émission na sima fachi abisinga donc yaya na ngai donc vraiment au sali musala kitoko fachi akomi ko kende na suka po sisa makambo nyoso tout au sali neto lembi non leki na ngai na lembi te parce que semaine dernière vraiment na reconnaître tozalaki na musala et belé na équipe technique mobimba bomoni atati mikolo to comme sala kaka donc ba 5 minutes ya la musique na butu ba émission musu bomona na butu tout ça on l'aime sou na ba 3h du matin donc tozalaka tellement fatigué mais boye bana rassurer bino 5 minutes et kolembaka te pe e kosilaka te parce que na lingi na expliquer bino omoni biso tozali awa tozali bato fachi. Donc, Ngai César Ngadi n'a pas fatigué tant comme président de la République. Donc, Ataza président de la République, Nakotika parce que Naïba qui est depuis avant Azala président de la République. Au moment où bateau bazo changer ba langage. Ezali bateau bayaki pour na intérêt moko boy. Bango bakansi soki azolo bela fachi que après récompense moko ekozala ou bien ba pesi loko ou bien senge loko ou bien ba misusu alingaki kokota ba misusu to bakota ki na kari kutu ya fachi te fachi kutu yebi bango te fachi yebi bango te bango mo babima neti o fachi yebi nga fachi yebi ekutu te ayebi ete pe amona ete donc ayebi pe kutu yete fachi za mona poto kala bima poto bandakala ayebi ete me yemo micha et puis olia loba makamba bien il raconte des bobards biso nde tozali boye ba ke fachi azala présenter tokozalaka na ye parce que tozalaki na ye déjà donc bozala bino calme biso ndenge discours tozobeta tokobeta kaka yango tina suka et puis toyebike tozali na confiance à mutoyo tozali koloba ngai na yebi fachi sikote na yebi ete botuna kinwa ni masamba excellence kinwa ni masamba donc place azali mbote belé donc ye penza azali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi kinwa ni masamba kamitatu botune batu basolaka na ye botuna ye club wa César Ngadi ayeba fatika botuna petit nanga Gimisho Wanzo aroyep sabino pona tangi bino bato babandoza na fachi avant comme à présent au bamona nganaye ngana za intérêt moté na sala émission te que pour fachi apesa ngambongo ou bien pour fachi ce qui a récompensé ngane loko moko bon et loko soki musala ngana zo sala bamoni sala mi bien ce qui va récompenser ngana robo ya te mais na zo sala ngote na mutu ngana simakena zila oh il faut poster oh il faut na sala boy donc et le côté intérêt zate que o ba mukolo moko to benga fachi o fachi talabo ezalité tozo sala ngona conviction na biso parce que to yebi mutu oyo tozali kokotela po batu baya na masolo mabete parce que internet et comment que na vitesse moko donc viral ya kosakanate donc eza na vitesse parce que ceux qui tozo contredire ba maloba batu musute et ko bebisa ba congolais mitu moni congolais azaka facile pour na rekosa sur internet congolais azaka facile na rekosa sur internet mais 5 minutes ezali wana cours éducation civique donc toko tikaka bango te photo zonk saka bango na sima nazo rassurer bino que fachi to yebi était tant comme président de la République. Donc Fachi azala président de la République, azala président de la République le sous-souté, biso neti boye, toko zalaka na ye parce que to yebi puis to za sur na ye masolo et kokana. Donc bokan sanabino makamte, petite sœur nga wana zala na calme, nazali ko laksa bino botala. Donc rencontre nanga avant Fachi a comme président de la République. Wana kuta comme président de la République à peine comme mukonzi ya parti politique. Boza ko mona na ba image na lakisi bino est-ce que Fachi apesinga mbota liboko? Fachi apesinga mbota liboko bien embrasser ngai apesinga bo et la kisini bato bazana poto mbota liboko naba yamba yobo ezali
différent pour balak sabino ke na lak sabino ke fatinga na yebi ete et puis na zo sabino pour na yebi motema na ye et puis pour président otolinga ki ezali ye wana mwana mboka donc pouvoir utaki na étranger donc président otolinga ki ye wana y a pas de raison que to bandoche ba bâton dans le roue au moment où asali à peine 1 an masolo evandaki ya kanamba asali ki 18 ans bokolo bateka ke donc makamba 18 ans et si la kamba la on a 32 ans mobutu peuple congolais et loko na ngine sabino peuple congolais bozala calme 5 minutes ekozala et puis tokozala kana bino tokopesa bino ba information ngina pesa so exemple mususu omoni na makambu nyoso to tozali kosala tosi tolobango lelo su tozo betela bino sete omoni amour du prochain na amour ya mboka congolais soki olingi mboka na yote eloko moko eko marché te soki faci béton atongi ba so de mouton atongi ba nzela soki yo lobiale oyo bandi ko buka yango bandi ko suba bandi ko sala donc ba grand besoin wana oza ko bebiselo kwa mboka na o e ko marché te donc congolais faut tolinga mboka na biso soki amour ya mboka na biso ezate eloko moko osala mate na pesa exemple ba kozwa Paris hein ba kundoli Paris ba tindeli biso ngo e comme na kini ba kundoli ba memi awa okomona soki biso tozana amour mboka na biso te Paris eko beba kuna na kati ya kini tokomi ko kima Paris batindeli biso na kita kini tokomi ko zuya siko na kisasa oye awa na place à Paris tokomi ko bwaka kutu ngunda susu awa depo boye bakara ke amour congolais photo linga mboka na biso tozo pesa exemple neti Sénégal botala Sénégal Macky Sall asali babiloko esalami na mboka wana ba métro ba tram na ba TGV komi na ba mboka wana esalami na combien de mbula na 5 ans kaka peine donc azokende na banini asali yango et puis bango bazana richesse ni kaka nguba ya pamba nguba ya kamba nguba ya pamba to bengi pena ndenge bakinois dosso dara donc nguba ya pamba Macky Sall dans 5 ans botala ndenge abongisi Sénégal bongo biso penza mboka munene totondi na richesse est-ce que Félix Antoine Tshisekedi eloko nini ekozanga ke asala makambo o Macky Sall asalite talandinga ndenge alingaka mboka na ye bomonaka bandinga musu awa tozalaka ngona bapoto awa omona ndinga ye atiki famille na ye kuna na kati ya Dakar aye azosala musala soko azwi mbongo na ye bomona azotonga bandaku kuna na kati ya Sénégal bomona bandinga moko azokomba balabala ebolo ba français te bozo sekaye azo amasse ba poubelle mais botala biloko batongaka na bandako na bango botala biloko batongaka na mboka na bango po yebake balingaka mboka na boya biso soki ayibi aye kotonga wa o asombi hotel moko awa neti bomonaki neti do bakamege ozo somba biloko awa mais ndinga ya azo somba mbongo azo zo azo kenotonga na mboka na ye eloko nazo beta sete bandeko na ngai tolinga mboka na biso tolinga na pe biso na biso ba congolais donc président de la république na biso Faci Béton ata asali ba biloko ebele soki tolingi mboka na biso te tokolinga ka pe ete e ko marchaka te donc nazali ko beta sete penza congolais tolinga mboka na biso tolinga na biso avant to kota na sujet mususu tozali ko marquer une courte pause tozo signaler bino que samedi oyo donc émission na bino boyebi rendez-vous des patriotes donc à téléphone ouvert toyebi que tozali ko yebi sabino ndenge toyebi saki bino que tokoyamba samedi oyo le 8 août donc combattant nene aruta na Belgique na kombo ya méthode Mulenda azali présent ya parti politique ya azali ya ba combattant oyo ba bandaki makambo ya parti politique ba monaki ekutu neti kiol ba bi aye makamni azoluka bo mona ba combattant tout oyo sérieux ba sala ba parti politique na donc méthode azali l'un de premier pour ne pas dire donc rare ya ba combattant pour ne pas dire rarissime oyo ya bandaki makambo ya parti politique azali présent ya parti Mondonga azape na sima président de la République a pesaki kutu candidature ni en tant que sénateur makambo tuana tokolobela yango donc c'est samedi donc 8 août de 14h à 16h, donc rendez-vous des patriotes, invité Nabiso Ezali, méthode Mulenda, émission Nabino, Boebi qui na sala rango Nabino, za concept, mon téléphone ouvert, bo bengi, bo poser ma question Nabino, donc en tout cas téléphone, appel les a filtré, donc Ngaina, Bino to découvrira, appel na invité, donc en même temps, donc rendez-vous des patriotes, c'est samedi 8 août de 14h à 16h, invité Nabiso Azali, méthode Mulenda. Si koto koti na dossier oyo vraiment tokolobela lelo parce que lelo tozaka na sujet moko poto tali sabino makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Parce que tant que tu bino que président Faci Azali na mission divine.
o nzamba atindi parce que soki nzamba atindi yo mission akopesa yo makoki nyonso tu oyo ekofongolela yo nzela okende tina suka mission na ntango nzamba si loboko mutu moko kutu akoki kotia bacontretemps te tolingi toyebisa bino omoni bato oyo mosusu ntango toyebisa bino ke kanambe akozwa masolo na mbutu mpe na dikosi ekomi koya pembeni donc ntango tozoyebisa bino na minute oyo boyeba ke FCC ekomi na suka ekomi na suka na yebisi bino mpenza ke ekomi na suka parce que bakle nyonso to batiaki bamasolo nyonso to basalaki ke bacomplot nyonso to basalaki ebimi na poisa avion esimba te kolongola présent alongola présent esimbaki te donc makambo ebele coup d'état esimbi te donc makambo ebele ekomaki basala esimbi te donc bakomi kosala makambo mosusu na britandela ya suka oyo boyi tomona ke magistrat oyo banomaki na cour constitutionnelle Félix Antoine Tshisekedi asa timbelaki kala alongoli bamibale wana bayaki na bacontretemps parce que bazalaki batu ya FCC donc Félix a tembi balongoli bango baboki bango na cassation bango wana bazalaki donc dernier espoir ya Kanambe donc bomoni makambo tout bomonaki o ba invalider Kabund et witaki kuna parce que tant ba invalidaki ekendeki na cour constitutionnelle ekei ekendeki soki ekomi na cour constitutionnelle ndeki so balandaki bangoki ko zongisa Kabund mais batu wana mibale ba magistrat wana bango bazalaki kuna pona ko tchaka ba contretemps bazosalela Kanambe ezalaki ya molili mais toujours que malembe après ce ko makambo oya kamere tant bomona ke bazosenga ngoke na cour constitutionnelle soki ekendeki kuna kamere balingaki kolongola masolo wana balingaki ko akiteye nyonso tu ezo pesa kaka ba contretemps siko omoni ke bango na minute bakomi koswana Bochab asali ba déclaration kasali ba déclaration alobi non azali ko regretter makambo nyonso tu oyo basalaki ke po bacha président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo béton bacha na contretemps ezali ko simbate donc ye azali ko condamner Néhémie aza politicien te aza mutu moko azosala makambo moko boye ala ata yebi ata politique te donc so makambo na bango échoué azo regretter penza azo senga kutu pardon na président de la République mais toza ko yebisa yo ke tozali na besoin bato lokola sou binoté donc ndenge boponaki e pa Kanambe botika la ka pa Kanambe parce que soki ba cop na bino esimbaki olinga osenga pardon te ongo loba te Bochab donc oponaki kanwana okotika na la kanwana bozali irrécupérable na société na biso irrécupérable na président na biso tokozwa binoté parce que bato propre bazali alobi Néhémie mutu azali na faute parce que ba jo wana ba juge wana ba magistrat wana ba bandoko sala makambe fallait bazalaka ya ko bombana au moins tant bangai pe ko destituer président do bango ka mutu bangai ko sala ngo tango pe donc au monique makambo nyonso to mystique engo bando suka na cour constitutionnelle pa na bango siko ba démasquer bango boyebi ke président de la République alongoli bango président de la République te tolo baka président parce que yemu taza mukonzi mais cour constitutionnelle et longoli bango na ba poste na bango na parce que Bochab albi ba revese o ke bato wana bazoko beta masolo 4 minutes ya kati donc bomoni ke bango na bango bakomi ko swana bakomi ko bimisa suko ba vérité na makambo nyonso tu o babando sala ke na bulke donc ba lia président na biso et komi ko revese po bomona ntango na yebisa bino ke président de la République azana mission moko divine ezali makambo solo bozomona ke bondima peke siko bato babando mona neti omoni ke Félix Antoine Tshisekedi na ba président nyonso tu o ba ye na Congo Moutaza na tâche moko difficile azaliko bunda na bandoki na banani président Félix Antoine Tshisekedi o penza faut la que ça penza que za grand stratège te ba lieyo ba mobutu bazali na ba chance wana te donc Kasavu batinda iso go après Kasavu badaye ba musée bazali na ba makambo wana te mobutu tout la musia za Maroc daye donc Félix azozala na ndoki o ya sala 18 ans rwandais azaka wana a cha batune imagine que ndengi rwandais wana vansa batune pendant 18 ans Félix alongola moko siko ndenge tozoyebisa bino nayebisaki bino peuple congolais bozala calme toko sepela kalate awa et puis de toute façon bato ba robeta sous discours que président étiquette onine bazali ba congolais te parce que Félix Antoine Tshisekedi azali ko lakisa na bato nyonso surtout que vraiment que yem tozo diriger ko longola ba magistrat wana Kanambe wana est-ce que Félix avant ko longola bango na minute tozoyebisa bino que est-ce que président Sénat tambouement bazomona président Sénat tambouement bakei wapi bomoneke na makambo wana oyo elekaki ya banini azalaki président ya Sénat akei wapi Chadar akei wapi donc
affaire à suivre les autres ko développer makambo wana te mais boye baka ke FCC ba komi na suka na yepsi bino boluka wanted boluka la biso donc tambomo basoka ke wapi boluka la biso shadaki soka ke wapi donc ba komi na suka donc ba mekaki biloko nyoso to bazalaki nango clé ya suka o kanamba tikelaki nango ezalaki ba magistrat parce que bazali na mulili ba magistrat na mususu bazo kansa ke bazali batu na bango ok ba bazalaki ko travailler na mulita la ke kabund donc pas et comment kuna balongole yango no mona ke ba bando ko senga dossier caméra ke nikuna tango ngo ke nikuna ka ba balongole yango et puis tango mona ke ba va et vient o e bando ko salama na prison makala po na kamere bazalaki ko sala ba masolo na bango ba yebeka ke donc soki batu wana bazali basengi masolo oyo donc ya liberté provisoire botalaka ke liberté provisoire ozalaki donc accusé ba pesa liberté provisoire te siko au komi prévenu te siko au komi penza ko pige pe no ba kateli yo ba mbula no a prison o banda ko senga liberté provisoire au moins que batutu biso tout monnaie que en tout cas ba avocat na ba kiol batutu ba kiol mais or que bango bazalaki na masolo na bango biso to mona que et que ko sala maté mais soka bou et comme ikuna bango longa na makamba kamé vous vous rendez compte nyoso to na bosha balobi donc et reversé donc ba baye bosha bazolo ba penza que muta reversé masolo ezali Nehemi azam mutu moko donc ayebi kutu politique donc musala nezalaki soki ndenge nini donc ndenge tozo sabino seko FCC ba komi na suka kanamba komi na suka bomone kanamba te na feta momine a rêver au moins ka mutu donc elongezali wana te elongeza musika parce que azotala na ko suka wapi ba clé tout ba bimisaki ke ba ya na contretemps na niveau que ce qui a président de la République a contre-temps et sili ba cartouche na bango nyo surtout et sili donc ce que mutavani si masolo ezali président Félix Antoine Tshisekedi azoko beta suko masasi na ndenga vis-à-vis donc bato ba mando sa neti boye ba kebo za la calme masolo mikolo d'ici rentrer masolo to ko sepela tango mona que président de la République ba moni ke vraiment a comme na maîtrise makamnyo so boyango bo mona kanambe a comme tinde bande ko nayi ba zowe na banani ba kende kuna ba kende ko bontela parce que makambu to salaki donc ya kaza siko Félix Antoine Tshisekedi yu molongo barré ngo sale ba contre-temps o moni ke o komi na suka ozo ko senga pardon et ko sala makate bon moni pe donc ba longolaki masolo ya liberté nani donc fachi suko avandisi masolo et puis ba américain ndenge bazana ba ndimi suko ke ba soldat na biso nyoso ba militaire na biso nyoso bazo kende formation aux États-Unis donc ba ko payer bango ba masolo nyoso ba formation ba américain ba ndimi bazo en charge yo kan so ba américain ba ndimi bazo en charge eza makamba ko sakana te. La coopération militaire entre la RDC et les USC bientôt au beau fixe dans le domaine des infrastructures sociales de base. Tel est l'objet de la rencontre entre les ministres de la Défense nationale et une délégation américaine. Reportage Félix Zalomet-Ndantou. La coopération militaire privilégiée entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique se fera bientôt la santé dans le domaine de la formation et des infrastructures sociales de base. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Mengai Mokenalu s'est diésé une équipe de la mission diplomatique américaine conduite par son chef Mike Hammer s'y sont penchés ce mercredi au cabinet du ministre dans l'immeuble de l'état-major général de FARDC. Le diplomate américain a rassuré le chef de l'unité de défense de la détermination de l'administration Trump d'appuyer le FARDC dans la construction des casernes et dans l'échange d'expériences. L'intérêt mutuel entre les deux pays, entre les deux en matière de défense, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la sécurité et avancer la paix dans les pays. Aussi a-t-il apprécié à leur juste valeur les efforts de l'armée nationale congolaise de se départir du recrutement des enfants en son sein, hormis certes l'observation stricte des mesures de respect des droits de l'homme dans le théâtre des opérations. Il y avait eu beaucoup de progrès dans les traites de personnes, spécialement, et l'arrêt de la FARDC d'utiliser des enfants soldats et l'amélioration des droits de l'homme. C'est très important parce que maintenant, la RDC est en train d'essayer de rentrer dans le traité économique AGOA, the African Growth Initiative, et c'est ça qu'on est en train de travailler. Présent cette séance de travail entre les deux parties, le secrétaire général à la Défense nationale, le général Kaumba Yankole et quelques experts du cabinet du ministre de la Défense nationale et les anciens combattants. Ezali makambo ya kosakana te donc bato babando cha tembe bo vanda calme na bisa bino ke soki présent na biso Félix Antoine Tshisekedi avant ici tempo peuple congolais
tokosepla et puis kala te tozali kosepla bomoneka efeka ya moke bomoneki dollar ekitaki donc ezake ce n'est que le début de commencement masolo ebandi sikoyo donc to marquer une courte pause publicitaire partenariat oblige. Donc, partenaire Nabiso Mibale, Bazali, c'est Pela TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs. Donc, Bolanda, bande annonce Nabiso Mibale. Donc, restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, binomo boitolanda ba partenaire na biso na benga ba partenaire éternel. Donc, Sepela TV na Romain Ilunga to recommande rabino. Donc, il faut consommer congolais wana zale ba partenaire na biso o vraiment totinda rabino bo benga bango bo zwa. Donc, masolo na bango bo zwa contact na bango masolo za kitoko pays ba zo pesa biso ba suite ke masolo ezali koleka malam. Donc, vraiment consommons congolais. Sepela TV Romain Ilunga le grand traiteur nakati ya Belgique. Sikoyo tozali kaka ko continuer parce que tozo sabino bilenge to kominango bato mususu babando kanisake o tokosuka na nzela o fatia ko tenir te mais bo moni fatia tenir un an et puis au bout il y a un an bozomona ndenge makambo zali ko kende donc makambo zali ko kende pensa bozali bino moko mona vraiment bato o siko bakoloba ke fatia vraiment azali soki présent ticket ou bien soki kanambe mutazo diriger le ba mutu na ezo sala bien te donc na minute vraiment nazo sabino calme koti fatia zui makambutu na maboko bozomona kaka ke clé souke ezalaki otolbi ba juge o ba magistrat o bazaki na cour constitutionnelle bango to balaki basala masola kabund bango to bamndoko senga donc dossier caméra ya kuna bango to basala ba makambu nyosu na CC siku bu Fati donc grand ya no kwa timbeli bango buba sotese bango boyike déjà basi balongo na kata masolo donc ba komisi ko potana donc bo shaba zo potana na Néhémie abike soki ba frakata wana bimi ezali Néhémie donc bo soinité boko soina malamu boko soina malamu boyike bayati lukwebo
Bahati Lukobo boyebi ke soki lelo donc FCC kuna na parlement baza majorité ezali grâce ya ba député ya Bahati Lukobo ye mutasan ba député beli yesu kwa lingaki donc alongwa na côté wana asa lié ye na UDPS na Félix Antoine Tshisekedi pour bazwa majoritaire et comment kindengo wana banani baboyaki yango kaka ba des magistrats na ba juge wana bazai kuna na cour constitutionnelle ba boyi masolo wana OK Bahati Lukobo tant ka ngo pesa ka basangani ka bo na IDPS mbala moko duwa komi majoritaire na kati ya parlement mbala moko remaniement go salma mbele suku masolo mbele ya ba remaniement beto suto salango kala donc ilukambo mbele sa longwa mais suko bato na ndenge ba feature wana bazaki bele ba deux boutons rouge wana bazali kuna bango to tia contre-temps OK zali ka moko ka bo ta Félix azo sala politique moko président moko na sala te na mboka na biso Félix donc a lakisi penza ki azali mwana ya papa Tshisekedi azo sala politique moko ya haut niveau. Il y a haut niveau, oh, nan nous présent Morota Sala, donc, azo Sala, Félix Antoine Tshisekedi, Nzambe pe azana ye, pour yé moka loba déjà que non, c'est zanga di Nzambe nanga, à cause de Kangate, tout ça, comme on a vraiment nazali kontimela yo, et puis tant on monika ake, donc, ba mama kalanga, bazali on a spirituellement, donc, tongo pourquoi bazali ko sambela, et zali kutu makamba osakanate, mais sikoyo, et loko souke tikala ki clé wana ya batuana, tant batuana siko balongwe, ba démasquer bango parce que Bocha palingaki donc ba travailler aka na kati bango siko ba comme bima penza que reverser penza que bazali batu ya FCC donc na FCC siko donc Bocha bazo loba vis-à-vis donc parce que il kamba bombaté ba lobi ndeng baza bo ba komi na suka bazo mona su les communauté ba ko bimsa ngo bo monaki na lobaki ko tout donc zoete Jeannette Kanamba tindie ya kanisi donc soki Félix Antoine Tshisekedi amoni momineti Jeannette a kolemba Jeannette toke na yo fo momi a pamba momi wana okazi donc ya nde ya ningisa président biso azala momi na danger na kata palais puis grand ko amona ba momi a danger na vie na ye o tindela biso soki no momi moko ndike soki mobalo ndike soki nani président bitala ba makambo wana kutu donc bobeta te ngana za na président ya ba congolais donc ceux qui faut lui passe na za infrakata akosamba ye moko na ces pays donc naza kuna te et puis c'est la dernière fois yakara. Donc il y a donc pas de contact parce que Kanambe donc boyebi que président na biso alingi sou Kanambe te président de la République sur Kanambe sali radio abise non to soli trop ah to comment beta ba masolo on dirait ba professeur à géographie na histoire obinde ba professeur à géographie na histoire ndenge ba expliquer na cours moto za ina on a 6e humanité commerciale éco-dev économie de développement si la biso moka dimi do boko marate explication donc Kanambe ine de ba professeur à histoire na a comment beta la préhistoire est une longue période qui a précédé l'histoire a commis do ba Mésopotamie ba anthropophage ba non Kanambe boniko zo kene wapi au sala 18 le batro to betelanga ba masolonga na occupé makamba mboka donc vraiment boy baké fati beto ako sepelisa bana mboka boza la calme au moni ndenge tension bandoko mata dollar ekiti donc e bandiko kita ce n'est que le début et ko kita si na suka après masolonde to ebisaki binoke donc recensement sur sali donc recensement congolais surtout a vu carte pour citoyen to le baki que carte d'identité wana congolais soit avant 2023 président na biso aza dictateur té bon quand ça que bazo tinda biso poto le baki report ya élection ko salama na 2023 mais avant wana recensement salama au cas où sur salami recensement salamité na bisi bino ko za reporter et ko za reporter ndeki to zali ko yebsa bino donc ce que to si wana réforme monétaire pour imboka wana monnaie wana ezali sous monnaie moko te ke mutu lokola faci beton asala la monnaie oyo esambwa ndenge wana monnaie ba ndoki donc asala biso monnaie ya kitoko neti muze tanga yaki asalaki monnaie oyo ye ayaki nango sikoyo ekokoma penza ke monnaie oyo faci beton aye nango donc ba desa kitoko bilongi bato moko kitoko tokoza na monnaie wana te basala ba machine na kingakati ba osala ba billet bango moko donc monnaie moko zanga tina ya kosala ntozo yango nozomona kana na mboka ngo bakoma kosala la dollar mutu ekoma valeur koleka monnaie na biso donc Kambouana vraiment président de la République a aucun base, a aucun 5 minutes, boyeba ke makambouana au salama. Donc vraiment tozali ne sengo. Ndeko to yebisa bino tozali ne sengo po batouana bakomi na suka. Batouana bakomi na suka. Bozila bato basara net ba contre ta bako zanga ba titre ka émission. Batouana bakomi na suka, clair suka ezalaki ba magistrat wana ba juge wana o balongoli na cour constitutionnelle après le football baboki bango libanda. Donc clair souke ezalaki wana bangonde bazali kuna donc bumba melama bazo sala makambo na CCC comme kuna ba master na bango na ka
et l'équité bazo comprendre on nini ba bouton rouge ba traite bazali ba fichol batimbeli bango bumba la mo moni yango na ba ko prêter ce matin au sur TV5 ba boudé ba nommé ba boudé ba yakité parce ba memaki bango ba longoli bango na kata ku konso ba boki bango na cassation na minute to ba ke donc football donc ba boki si bango libanda donc bazali sur na tina na bango te donc to ça peuple congolais tous à la calme yango bo mona ke makam tous ali ko ba va et vient oyo bato ba on na ba tribunal kuna ba okende kuna na ba prison ba va et vient les alaki po na ba boule na bango ba yebika ke soki na pesi un exemple Moutazali prévenu, accusé, à 5 ba liberté provisoire, ba opesa été. Et comme il y a 6 fois, yo commis condamné au bando 5 liberté provisoire. Biso to mona bango ba kiol, OK bazaki na ba boule na bango, mais ba boule wana est simbité parce que président biso tsaka ma bolongo na se. Azana mission divine, mission wana nzamba pesier a repesser ba makokinyo surtout ezata kutu eloko nini e ko simbaka te. Donc tous à la calme na rassurer bino ke 5 minutes kozala wana bo fanda na bino calme bo kanisa te ke honnête ni biso bato na lakisi bino Félix Antoine Tshisekedi président de la République to yebaye avant donc toko tika été po to yebi to chema bo tina suka to zali wana ko sala te ke po ba pesa biso ba poste o po ba pesa biso ba mbongo e comme na simake to changer to ko changer ka te bato bazo changer ba yebi tina nini bazali ko changer donc biso to zali na sima na rassurer bino bo zala na bino calme bo yeba ke donc César Ngadi donc Clébo wa to zali na kati ya président de la République to ko tika bato wana te bato wana to leki bango na koloba bato wana to leki bango na koloba donc soki ba yena na bilobela na bango neti biso so to bandi donc to koma na ba 55 mots bango bazana na ba donc to tika la bango tante donc to kentina suka na bino mutu akokufa te changement ya Congo et ko salema congolais nyoso romona mais na nyoso tout lobaki to linga mboka na biso l'amour de la patrie patriotisme ce que zate président Félix Antoine Tshisekedi a kosala nyoso tout ati gratuité école ati donc école gratuite enseignement gratuit ati atongi baso de moto banzela o bakotonga soki to lingi mboka na bisote et ko marchaka te donc lelo vraiment ezalaki to beta ba sete wana to komina suka ya émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Bobikaso na komina suka donc le loba dédicace que vous avez belé mais vraiment vous allez ko pesa mbote belé to ko banda ko vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na président Chikito Mushashino o ngana ba rapenda président ya viva la muzuko ya baki viva ezali Chikito Mushashino pour ngamo na za mwana moloka ya tongo ya 4 micros ça veut dire donc Bipoli Espera donc Petit Aziza na Jado les Cambodgiens donc batu tout ba kota na viva na sima na mona bango do ati tembe aloba makambo ngamo na roya na ko expliquer na ça les 5 minutes nominatif donc Chikito Mushashino bon et joyeux anniversaire. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes na patriotisme Nanyo surtout au sale rapport na kati ya groupe Ekende Malamu. Donc vraiment lelo penza donc tozala ki na ba dédicace belete to pesa susu mbote na petit sœur propre donc Linda Pemba donc na kati ya Tunisie. Merci à trop donc Fifi Filofar et l'homme à la Mercedes. Merci à trop donc José Kano na kati à Londres, José Kano qui kakamene merci à trop maître Wera Mukuna, merci à trop donc maître Rajamoule, merci à trop donc Tokobo Sanate, il fait partie de notre bureau. Donc Stéphane Jocol, le bureau doit fonctionner à merveille. Le bureau doit fonctionner comme tel. Mais ces derniers temps, Stéphane Jocol, mais on est sûr qu'il y a récolté Bamasolo et Belé. Donc Torosuk Sanamo, na chef Pipo Kanda, donc chef Pipo Kanda. Donc merci à trop. Na Nyosotou, Bossal Rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe Bakomi Nasuka, Kanambe Azozwa Masolo Nambuchu Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis, bon, le Kamako, au sein d'un yo, aux amants, c'est vrai, au Tangana, yo, du vent.